Belé na mboko tala na mutu na niveau à Côte d'Ivoire un musicien na mboko ya Côte d'Ivoire munena on dit ma Bill Clinton après boya Bill Clinton de gona osomona teke za msu ba libabe mo tala il faut tala kana musique ko bimel na sima réseau moko boy réseau soutenir au message ya bien na Congo ba biloko neti bien ya ba vena biso ba redi a misia nalanda ba biloko wana ba bakufa batika ande makambo nazangi nguya na sala likambo yankam yezwanga na yebimu ba biloko bongo yemba de musique tango batu bayo kana ba parler bayo kama que t'es musicien a chanter quoi eza ba biloko yo tikinga yawa ngawa maya miso se kolela bangala aho mati popoke basuka suka pepe sanga seropo butu tina tongo yeba motema nange ko ya ko santere bébé je salue Sarah. Ah oui, bonjour très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre bien, c'est toujours votre humble serviteur merveille Kwedi Touka, maestro de la presse congolaise avec votre chaîne Ezamakambo TV. Sans plus tarder, je vous demanderai déjà de s'abonner massivement pour ne pas rater l'une de nos émissions. Je suis très heureux de vous présenter cette émission car je sais que vous êtes nombreux. Là je vois déjà Balobi Madame Patricia Mobal, Balobi les bateliers, force à toi. Pourquoi pas celle qu'on appelle Beloti, Balobi Beloti Mungi Basaltation Ayoriti Lokate. Bien, le vieux Eric Le Destin, je suis avec Stock. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. C'est lui qui donne vraiment le show dans notre pays RDC Congo. Il y a une musique qui est propre, il y a une musique qui est intelligente. Il est là tout près de moi, mon invité d'aujourd'hui. Là, je vois déjà Isaac Zola derrière la caméra. Il va nous ouvrir en plan d'ensemble pour vous présenter à très chers amis internet notre invité d'aujourd'hui, Stock Oko Poussana. Il est là, mon invité d'aujourd'hui. Je dirais bonjour Stock. Bonjour. Bon, papa kitoko par rapport ya climat gandeza talaka kini bana poto bana kini ba tala dia stock ya otina malade ça va vraiment ça va déjà. Alors Stock nauti ko monayo il mange na studio na talaka on a TV local na biso oya awa et Stock ozo préparer ni pour na mona que na studio bon na ba préparation on a travaillé déjà. Na lancé tube déjà ils na télé wana tube de déception ya wana bana kini bana poto en tout cas là on a bino ya wana ils déjà disponible na ba plateforme et surtout pour télécharger en botala déjà promotion yango ebandi il fallait tout soutenir musicien na bino na sala na belete mais na sala et puis na sala ba vie o baza pembeni o basali ba kombo ba pusana pona leki na bango ba yambanga ne sengo na za musicien ba polémique te na musicien boyete na bimi pepa mutu te mais na bimi na ndenge na ngamoko esenga na bato ya mawa ba soutenir ngaki na meko bima ya ngonde o mona ke to travailler bongo dans un studio na lancer et puis na sisi na te mutana besoin contacter biso a lookinga to travailler ayo kama banga ayo kapé ba travail na ngande za vraiment en tout cas na za jeune moko quand même bosser quand même na mama bosser quand même na makambo yango. Alors Stock etango lo ba déjà ba ozela ba yo osa musicien mais au sala déjà ni no pesi déjà ni oyo ozo betela tangwa awa. Alors ça là moi je m'en afin que ba o ba na biso lourd la suprême mama solution le vient nous dit le nouveau riche Patrick il faut le Lorien Bayoka. Ah babiloko na oyemba na koyemba nete loko sika oyebimiat mais sokoke yo tikinga yawa ngawa maya miso se kolela bangala aho mati popoke basuka suka pepe sanga seropo butu tina tongo yeba motema nange ko ya ko santere bébé je salue Sarah motema nanga en tout cas petit nanga na pese ba mote place oza vinanga abeda shule lombel na bosani binote venangai mettre tous les mutasimbi émission Onions tout les mutasimbi ba divan na kata fikine tout travailler vraiment beau travailler. Alors Stock le loyo confrère Nabino Inosbi tout à la émission mon boué à palo là ba mikolo ba naki fali mettre mega un peu côté là le loyo comme Nabil wana ba age na ngate wana ba age na ngatu na ngate chomoni mutu aboya ba mikolo c'est qui aime so za ya koloka il faut tout na ba biloko wana batu mususu nga ba biloko nga non bon ça la musique te kasi le peut to boy que Stock yo pe le lo tala kaka succès on pe ko ya pe le lo pe pas Stock succès lobité que ce succès il faut boya batu tiens succès so yé ko boya batu parce que ba vient so ba fali pour ba sala ba succès ba boya batu te même yé ko pousser au pe faut dans la maîtrise kasi on était connaître Bill Clinton ah maestro Fabra auta ko immortaliser notre la clip moko
pomba nuance de plus que pomba nuance au tuko boaka car le loyo ba bi clip là na talango kitoko mais immortaliser toujours Bill Clinton mais total à koto boy moto na bino moi leki na bino ndeko na bino yaya na bino inosbi a boya na ni ba icône ngo ya mboka ta yo mosa moi ba Bill Clinton ba sale belé na mboko tala na mutu na niveau à Côte d'Ivoire un musicien na mboko ya Côte d'Ivoire munena on dit ma Bill Clinton après yo boya Bill Clinton de gona osomona teke za msu ba libabe mo boy tala il faut tala na musique ko bimel na sima réseau moko boy réseau soutenir au bimi après comme boya bat ça la musique nde biso ba stock to bunda na bona obima dole neya après na bima na sala sko makambo ndesko yo ko lo baba bile kwana yo bimi na sima ya réseau ozo boya Bill Clinton ba beta ba Zenith ozo boya ba Fally bo ba to ba beti Zenith ba lobi Zenith wana ba beta ngo ba Zenith na ba beta na sima oui ranson tala Zenith wana ndengo zomona ba charge ya ba Zenith eza charge eza ba we ba Bill Clinton ba to travailler ozolanda ba Bill Clinton ba to salima ba biloko wana komona ke to komana ba niveau to za nango niveau to za nango ata zo beta animation na yo eza ba idéologie ba Bill Clinton il faut to za ramena ba respect na ba mikolo eza la te ba biloko moko boyeke olali na yo lamuki bo komo boya mutu mo bo olali so sali da débat na mikolo oboya Abdul oboy Bill Clinton oboy Fally papa na yo moko il faut botala siko ba leke waya sima ba olobani il faut ba boya yo quand même so ba boy yo mona mama be ko mona ya loko eza loko te eza yondo zo créer ba problème en tout cas moi je fais la musique na zaka pour na éduquer Congo na tika message bien na Congo ba biloko neti bien ya ba vena biso ba redi a misia nalanda ba biloko wana ba bakufa batika ande makambo nazangi nguya na salali kambo yankam yezwanga na yebimo ba biloko bongo yemba de musique tango batu bayo kana ba parler bayo kama que t'es musicien a chanter quoi et ça va biloko lo ngé to beti ba kaka après oyo boy mikolo te na ba sansonate. Vraiment très chers amis internautes, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Là c'était Stock qui c'est avec lui que nous venons de réaliser cette émission. Je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié celui qu'on appelle Ritz Locate, pourquoi pas Gloire Tama Thérèse Balobi Yonde Makamolena la Zaïroise, chef d'état-major Papi Kawan le puits là-bas nord wana Jésus Kadio Diamond à Londres, pourquoi pas Balobi Platini Milano Balobi Yonde Makamo Babi Dani Mobali Balobi Dani Mobali Yonde Makamo prêtre de go Géro Balobi Abedachou Yonde Makamo. Alors Stock est au comment déjà petit à petit vers la fin de notre émission Nemenebi qui est aussi son boito za na ba dernier mot na yo pour na ba préparation ya oyo zo préparer pour la mélomane na yo et surtout ko za la salutation na ba soutenir yo et puis numéro ya téléphone. Ngana kopesa mbote na Junior Tampoe na Vali Mazingo bato ba soutenir biso. En tout cas na pesi na bana Kongo mbote na pesi lemba mbote na pesi bana ngaba bana limité bana mumbelo ba soutenir Stock na za ndeko na bino leki na bino ya na bino na za awa numéro na téléphone 82 18 655 67 82 18 655 67 benga okozwa Stock na travailler na studio na sisi na oteme tu bien mis dans la TV ils ont les cas partout dans la plateforme to consommer en en tout cas je salue héritier Bola Dinzei na pesi ba vena anyo stumbote Abedachou Jonathan Mutambala na pesi vena ngai taye mbote na Victoire Mama Olga Kabelo mbote. En tout cas il faut tout ça la musique qui sont mutaza boya yoka neti babiloko na yemba sokeke yo tikinga ya wa ngawa maya miso sekolela bangala aho mati pepokeba Olanda bolingo yo bébé omemango nyonso ngayawa je salue nanga to le boss to le muta soutenir émission oyo mutakangi ba diva na kati ya lemba na des imports africains so ki ti omona ba diva ya propre ya qualité o muta sala ki stock azala na pesi venangai docteur Jimmy Mukembote docteur Guilherme le bourgeois na bosanité les amis de Stock na Luanda na bosanité Stock musique nyonso to ba soutenir nga na pesi ba mbote na bango en tout cas to mbaka musique ce que ça la musique ba fazer en tout cas tiango mpanzi mais beta musique au congolais à cause de l'intéressant et puis éduquer masse pour par rapport talaka musique talaka. Bien très chers amis internautes, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié celui qui avait assuré cette émission, Isaac Zola. Salutations, big salutations à vous tous qui étaient branchés afin de nous suivre. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Eza Makambo TV. Là c'était votre humble serviteur Merveille Kwedi Touka Maestro de la presse congolaise. Big up.
te azali nde mokelepe ndenge makolo etikanga soni nzela ozalaka koleka na yo vele akoti bahonkine gambokimande makasi na ye na bapromisi